Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir. Nabalandi Nyoso, ya Congo Check Check TV. De partout, vous nous suivez. Napesibino Mbote. J'espère que vous allez bien. Ngai Yabino, Marceline, Moussouamba Kabuya, Nae Lelo Lisusu, Kosulana Bino, na sujet moko eza monene mingi pona koloba bato basala la vengeance o balinga kozongisa mabe na mabe. En tout cas, toye vraiment kolobela yango. To na bito zolobela yango kaka te po na bino bozolanda nga pe na ngai moko pe naza na kati ya koloba yango po pe bako vivre malamu na kati ya société. Avant na banda bongo nazopesa merci mingi na mkolo chaîne na biso ya Congo Check Check TV, Boss Sibu Mutombo pe na cameraman na biso ya monene Papa Metitima on a bilili ya malamu. Pe na pesi maman José o to sala kanye miso bien kazate na pesi epe mbote. Bandeko to ko betela bino lisolo monene. Ezaki na ndeko mwana mwasi moko boye sambela ni pe église moko. Bazalaki na yaya na bango ya liboso akenda poto. Ya mobali akenda poto donc akenda pe mwa kala banda pa kenda basolo la raté abengaka bango te atindelaka bango mbongo te esalaki baton mingi. Donc bandeko bamondo babi ate lisolo to solo la raté ate loko moko te bayaki kotelema na mabondeli babandi kosamna nzambe basali grâce. Grand frère akomi kobenga bango bakomi kosolola bazongeli harmonie akomi ko aider atindi bambongo basombi mapangu basombi biloko. Mais comme libota wana balinga kite yaya wana na bandeko ne batikala basolola malamu diable ake akoti na nzela abebisi via yaya na bango makambo zosimba suteti baye koboma ye na ndenge na mania moko spirituelle akufaka ye moko na kati ya ndako na mboka ya États-Unis. Ezalaki pasi mingi bato bakoka ko supporter yango te po ende mutu azwaki relève vraiment ya famille na bango. Ndeko mwasi oyo nazolobela oyo atémoignaki na église na biso nde lisolo vraiment na elibino na kati ya libota ya bamwana mwasi wana kozala na bango lisusu ensemble te ezalaki kaka na ndeko moko ya bango pe azalaki na kindoki babotamaki ne pe libumu moko. Toza na misu mibale kaka misato soki oza moto osambela nzambe akolakisa me bayebaki ye te ye nde moto abanda ya kobundisa po basololaka te bazala toujours éloigné mosika. Ndeko wana ntango ya ndeko na bango ya États-Unis wana akufi oyo ya ndoki wana azoyebisa ndeko ya grande sœur wana toke kobengisa nganga aya awa yo moto kosaka maloba mpona liwa ya grand frère yo moto koloba mabe ezongela motu wana asali likambo wana tout ça yo koza mwana na nzambe po kozala na discernement toloba ndenge nini liwa eye mabe sike wuti nzambe akozongisa ye pa ndimi babengi nganga wana aye na ndako asali bikilakila apesi ye tuma eloko moko boye simba oloba soko lobi moto abomaki ndeko na bino mabe kozongela alobi makambo alobi akufa asala boye boye alobi akoka koloba. Après 2 jours abandi kobela biloko bimie na nzoto asali ba accident makambo ye mabe mingi na délivrance nde eye koyebana ke maloba nyonso alobaki ezalaki nde abandaki komilobela ndeko wana ya ndoki motu asalaki bango jeu wana nde maladi wana ekozongisa. Par là nalingi toloba nini fo kozala na discernement et puis kolinga te kozongisa mabe na mabe. Ata mutu oyo omoni abomeli yo mwana okoki koboma mwana ya mutu wana te po omoni ye koboma ya yo. Nzambo ya likolo oyeboyeba te afutaka mutu nyonso na mbano ya likambo ya sali mpona kolendisa biso tozolanda oza kozala na voisine na yo bokutani na mituka to abebisi eloko moko ya yo to abomi mutu to asali eloko moko boye ya mabe yo lobi ngai na kotika te okoteli ntina ndako nganga oke koluka ba moyen na butu muninga alali oke otoboli pine na ye
po oyo qui se passe kaka oyo yo kaki omoni ndeko mwasi nde malade ezongele sans le savoir oyo abandaki koloba nzoka azomilobela mais soki aboyaka kozongisa maloba wana eloko wana elingaki ekomela ye te mais gloire à Dieu baye koyeba ndeko wana oyo azowa endoki wana bandaki koluka kimia ezala te baye koyeba ye mpe bango nyonso bazwi lobiko balongwe na balien ya famille somona makambo mosusu ekozala spirituel makambo mosusu mpe koki kozala physique mais fo kozala na discernement mingi na vie mpona koevite kozongisa mutu mabe koboma mutu dozomona mutu mosusu mpe nako akoki kolo alaleli okusa lobi ngai anio soki mwana mwasi oyo eloko ekomeli ete ngai na kozala na kimia te amonisa papa na biso pasi amonisa yaya na biso pasi amonisa ndeko na biso pasi ye ntina kosala eloko nde akomona pasi non. La vengeance appartient à Dieu. Mutu asali yo mabe o ayibi eloko yo kolakela ye mabe te ponza mabe mutu akolakela yo mabe ngai mpe nakolakela ye mabe mutu na mutu aza na mbano na ye na se na moi oyo yango bandeko totambola malamu tosala makambo ya malamu kozongisa mutu mabe te koyina mutu te donc ata asali yo eloko nini luka kaka moyen oyo ose ressaisir otambola malamu mpona koevite mabe wana po yo mpe ntango kozongisa charge wana ekozala likolo na yo plus tard bato mosusu komona ngai namona jeune fille moko tovandi na lupango moko mwana nauti classe a dit maman quand j'étais à l'école mon ami m'a frappé voilà ici je suis blessée ngai moko nazomona voisine wana ndenge azoevandisa mwana assieds-toi ici si te tape encore très fort faut même grincer avec les dents wana mama nini wana soki mwana wana aki akati moninga ngo litoyi kaka yo wana bakobenga yo na tribunal okobanda kosamba fozwa traitement ya litoyi ya mwana moninga est-ce que conseil ya bongo eza malamu donc ye mpona ye pardon ezalaka te kovandisa mwana non mon fils si prochainement ton ami te fait ceci cela va dire ça à votre madame ou à votre monsieur ton ami aura une punition te ye azolakisa mwana batechnique soki moninga asali abeta ye mpenza azala mobile non okasa te ntango ozozongisa mabe nde ozozala makasi nde kosoulage yo non okotikala na poids vie mobimba nde okomona bato mosusu na mapango bakangisana makambo moko eza nango mpe ya ntina te ya kobeta kara omoni bavoisine na mapango moko bakomi na batribunal misusu bakomi kokende kotalisa na bakomune oyo toyebi kokende koluka bakisi babotola yo mobali toyebi te so babotola yo na kisi soki mpe babotola yo mpona bizaleli mabe mwana bato ya mwasi wana asali yo eloko te yo oke okoteli ndako ya ngango obengi babandi baviole jeune fille ya bato siko nayoki bien azwi amoni ndenge esalaka kobotola moni yaya ekofuta eloko te mpe eloko osali wana okomona mbula na mbula bana ya bana tayo oza te boyebisa bango ti boza boye eza na acte moko mama na bino teli bo asalaka likambo boye nde bino bozosubir fo kotika batrace ya malamu na mokili moto asali yo mabe lobaka nzambe yo moko futa ye na likambo akofuta ye vengeance tozela ngo kaka na lolenge biso tolingi esalema te nosuka ndenge akie wana batuta ye pene ata na prince motema ozala yango eza motema vraimen ya bomoto ozoswetele mutu mabe ozokotela mutu ndako ya ngambo ozotiela moninga poison mpona nini moto azosalela yo malamu mosusu mpe ata asaleli yo mabe ozongaka kozongisela ye mabe la vengeance eza ya nzambe eza ya biso te ozala chrétien ozala mopagano il faut koevite kozongisela mutu mabe nga moko deja mpe esi eteya ngai yango moni na ye mpe eteya mpe bandeko oyo bazalaka na motema wana ye mpo na ye atikaka likambo te il faut azongisa kaka ndenge basalaki ye nde ozomona bato mosusu mpe kaka meme na bauniversité meme na boye fi wana ayaka na ye bien alataka na ye bien ye alakisaka nini okoti ndaka nga osali ye mabe asali na eloko te ye alataka na ye mpe mpo alakisa moto te aza na ye bien me bino oyo botela motema mabe osali motu likambo motu bosalaki na ye kopi ya mbongo falaka apesa yo 15 000 ye apesi yo 10 000 5 000 wana emonani te motu wana aza na ye mpe reconnaissance akomi kotya monoko nde olobi nga 5 000 na ye kokende bongo te ovandi oteli 5 000 wana te
na kofutisa ye na moyen nyonso tofutisaka mpe bato biloko te osalaki na moto affaire omoni aza na badifficulté ata ye biso ata biso tobika eseleki nango na tiki me ya yo olingaka ata 5 centime na yo fo ezala kaka en ordre yo okoki kotikela moto mbongo te ya yo il faut kaka bazongisa okutani na moto meme na arrêt de bus botutani telefone ekoyi boke na moto neti na shop azongisela yo display yo yebi oyo okokutana nango yaya na nga papa na nga yo ofutisi ye display me lobi bana na yo bakokutana makambo moko boye apanzi ata parprise ya moto apanzi ata bafare ya moto apanzi ata eloko moko to akweyisi mwana abukisi mwana bato lokolo famille ane kosengo ozongisa lokolo okozala a mesure ya kozongisa lokolo ya mwana okozongisa te tofutisaka bato biloko te moto asalaki eloko azwaki eloko na ye afuti te tika ye mosusu tika oyo komoni okolandela ngo na ndenge ya bien yo koya na porte ya moningano bandi kofinga tika na finga na se défoulé nayoka bien alia mbongo nanga mpona nini to nasalaki mbongo na tata na bango azalaki mama na bango azalaki otangi na bakoko ya butu ya bato wana bayebi na bango likambo te mpo yo mbongo na yo on ne joue pas avec nyonso wana toyebaka te donc tobongisa tovivre malamu yango wana omoni ndeko mwasi oyo nabandelaki bino na lisolo oyo alobaki maloba ezalaki piège koluka koloba mabe na kanda ke grand frère na biso na États-Unis asimba likonzi oyo aza likonzi ya ndako oyo asimba ndako akufi na kanda wana mabe mpe ezongela moto mabe wana ezongele malade mpona koluka kaka kozongisa mabe kosala vengeance yango wana bandeko na biso bapapa bamama bayaya tomilengela tolongwa na nzela wana na linie wana tokomi vraiment na suka ya émission na biso merci mingi na ndenge boyambinga na batelevizio na bino bozolanda bosabone massivement na chaîne na bino Congo Check TV soki basuggestion ezali bacommentaire botika numéro na ngai eza 097 97 41 697 eza même numéro na nga pe ya WhatsApp même appel normal awa na biso na pesi merci mingi na boss esi Mutombo oya Congo Check TV pe merci mingi na cameraman na biso ya munene pona image oyo bozomona ya kitoko ezoleka papa Metiti na bambote ebele et tomonani à la prochaine bye bye Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo